Yo pena. Kono bana comment te. Babengi awa oyoka ba. Na koyoka mutu te na oyoka te. Oyoka ba mu. Arrête. Ah, c'est bon, donc on va dire que comment on était la mise dans l'ité. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'est bien, oh. Vincent Chilouise, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la actualité. La voix du peuple. Maman Nangaye. Salut et bienvenue, chers amis téléspectateurs, dans votre programme d'évangélisation, programme d'exhortation, programme de restauration, programme de divertissement, vérité en face, na chaîne Abisso, la voix du peuple, si tu as bien, ça depuis 2015 que tu Zwali Kanisi, na Nzela Nzambe, il y a aussi le programme Oyo, et l'émission, ils allaient aider Bandeko. Pour la raison que ça va belé na droit chemin pour la raison bandeko bazan la ba secret likamora bomba e baraté neni na ko voir yango et grâce à cette émission bandeko ba ko se libérer faites comme eux appelez nous na numéro to choba de l'écran to étudier likamboza lango totali na à quelle mesure to ko sunga yo et pour na bandeko yo bozo tala biso a na Kinshasa to na Brazzaville to landa marabongo na couleur télévision tous les lundis à partir à 21h vendredi na 8h et puis dimanche na 13h. Nous sommes tellement émis que en ce moment boza est belé pour nous relancer l'émission et puis bozo tike la biso ba bozo ko liker ko aimer programme oyo ne sika bomoni batie musapi o tike le biso commentaire na yo après avoir reté l'émission bané baneti na suka pesa biso point de vue na yo toza lango vraiment na bosenga mingi et puis ko bosana te ko partager la tande ko moko na groupe WhatsApp na bino oza lango na ba contact na yo partager yango parce qu'on ne sait pas Mutunino azana likambo ezo ko correspondre na likambo to traiter eko za la paix nzela oyo ya ko zo solution. Nous sommes là pour vous chers amis téléspectateurs, tous se retrouver juste après élément oyo ya sira na biso Shekina to bana émission na biso avec Nzembo Nzambe. Merci. Nathalie likolo na se na monite oyo akokani na yo undelia ba oyo basili makasi ba oyo basili likia papa makasi silinga zambe na lembi kolela nini nasala po oyano langai nasala nini po yobundela ngai lamuka yawe kota likambo na ngai esika nga na suki nde esika obandi kosala nasala nini po yanola ngai nini nasala po tobundela ngai na kati na pasi osalaka esika mayele suki opesaka opesaka Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Bissona Bino, Tote Rolanda, vérité en face, il y a Souka Tosali, il y a Zali Bon, il y a couple, il y a Bisso, il y a Nessé Geller, on a Christelle. Je dois l'avouer que Tozo Tonango, journée mon corps, Bosunga, Tosunga la ba prière parce que ils ont facilité, mon île Camino se sent à dès le début. C'est pourquoi je répète encore,
toye bakakobatio barelation na biso na bamensonge te parce que ntango mensonge erattrapera biso esaka barelation mingi ezokufa parmi baraison ya badivorce lo eza bamensonge c'est-à-dire obombela mobali to mwasi likambo moko bino ebandeli ya libala na relation na bino ntango ozalaki nano bato mosusu bakokaka kodigere trahison wana te donc toyeba koloba na la vérité eza tellement important mais biso na ngambo ya vérité en face tokosala effort pour que couple ya Gelor na Christelle basila bongo kozongana. Nous avons eu à traverser biso na bino programme ebele ya émission oyo mais ya sous comme sous total olekisa biso na bino ezaki ya couple ya Monsieur Henri oyo ase retrouvaki ke abali grande sœur ya mwana mwasi moko apesaka mokumba oyo na mayele na ye ebaki kaka ke mwana mwasi wana alongola zemi akenda soki wapi il se retrouve na kati ya dilemme wana oyo ezalaki bongo avoué pa Abigail azalaki copine ya ndeko na biso mwasi atika biso biso na bino tomonaki jour wana tosololaki pour la situation mais on se retrouve devant une situation oyo Monsieur Henri aza lisusu vraiment na besoin na biso donc toye lelo pour la suite ya kana bango c'est pourquoi to yamba Monsieur Henri toyeba situation ezo évoluer nini mais en attendant to singala Château Kolo asunga biso pour que to a rafraîchir biso mémoire to yeba ce qui s'est passé pour na bandeko yo ba landaki émission te. On se retrouve juste après. Merci. Biso tozaki ba étudiante nazaki na copine nga moko toutana e boma et puis toyaka awa na Kinshasa kotanga pendant que tozaki awa na pona ba étude yaki ko arriver copine ngai azaki bon alingaki papa moko boye azaki homme marié bon na temps wana talaka biso ba étudiante malgré que ayebaki aza homme marié mais azobima na ye et puis badai ko s'est passé bongo et yaki ko arriver a komi na zemi mais il n'y a pas ces amis qui étaient à commis na zemi le papa en question en tout cas à wangana kizenwana alingi li susute tozaki vraiment confuse ngana copine ngai ti le papa en question ayo lobakeno ye abota na la fille parce qu'il y a homme marié aboyi pour déranger libala nae apesi mbongo akina longola zemi wana mes copines ngai ezaki déterminé lobité a longola zemi te il faut abota de salaki ke copine ngai akokaki te ko vanda awa viki a famille za te toyaki pona ba étude yango ayaki ozonga epa na bongo kuna na boma tango ake na boma ba stress ya zemi mbala za te ba famille pe nde ba kritikaka soki ke mwasi azwi zemi moko boye papa za te ba choc wana esalaki ke tango ajour ake kobota et puis asali hémorragie akufi. À ma grande surprise, na côté Facebook dernièrement na moni publication ya grande sœur ya camarade nanga wana na le monsieur en question ou en gros sa copine nanga wana babalani na moni ba photo na mariage nazaki étonné émotionné confuse na ebité na mituni ezaki fête ya nini ezaki mariage ya solo babalani to nini na yo landela vraiment bien na moni que oui babalanaki maman Lauriane nous permettre de bagi to solo là moi moké que soit liboso na retour na so ozoyeba ndeko mwasi aza liboso na yo awa oui nayebi aza camarade de petite sœur na camarade de petite sœur na yo petite sœur na yo aza wapi bon petite sœur na déjà kufa déjà akufa déjà OK na ndenge na yo moko okoki komeka pe ko deviner peut-être le onini oyo akokosala ke abengisa bino awa nayebi pe te nayebi eloko abengeli biso mpe awa te. Ça fait combien de temps au monde na ye ezwi vraiment baannée hein baannée ebele baannée oui depuis liwa ya leki na yo tolobaka kaka depuis leki na nga akufa bon vu ke nga mpe nazalazalaka mpe mingimingi te tomonana mpenda kala donc naokamwa lisuna nde namoni yo ozalaka camarade ya Bénédicte papa oui
Oui, Bénédicte, pardon, hein. Bébé, non, Bénédicte, wapi. Oui, Bénédicte, azaki camarade na ba notanga na ye. C'est ça non? Yo. Eza nini yango non comprendre te. Oyo azali ya camarade nanga. Parce que yo zo tuna ke non ayebi beti yo yebi la Bénédicte wapi. Bon, s'il vous plaît, là on a bien Selibino a penza, eza yango. Mais na lenga ki nazwa détail moko très important, papa Henri. L'information naza nango sur na fouiller vie na yote, mais l'information naza nango eza naza na deux informations. Première information na yebi koza ba yebisi biso ki homme marié. Oui. Bana mi balé. Oui. Mais deuxième information, oza sous marié mais na ndeko na biso masukito comprendre. Ah oui, na utaki ko perdre moi si na ngai. Tant on a moni que non moi si akufi moi na fanda bongo ezate, ndeza s'engager ki na maman oyo. Seconde azapena moi si na ngoto fanda ngoto da des années passées dans un retard. Dans un retard déjà. Parce que moi c'est vraiment. Bon, azalaka camarade ya Bénédicte. Alors Bénédicte Papa, elo nga nazo kamwa na tango na lingana na wana déjà Bénédicte na sa kinda déjà kufa. Oui, ça fait longtemps na yeba Bénédicte kala vraiment. Ça fait longtemps le temps. Yo ngana otoye bani sikuti. Bénédicte azalaka te. Là ces temps là bango bazaka ba étudiante, c'était ça. Est-ce que okoyeb sabiso yo moko relation nini ozalaki na ngona Bénédicte? Bon, Bénédicte Papa, loba nimbala moko tu ko loba nga ke Bénédicte. Non, Bénédicte voyage, ça va faire là-bas. Bénédicte a voyagé. Papa, excusez-moi, Abigail. N'habite Bénédicte au bêta, ils ont Bénédicte. Oh, ya, ou bien Bénédicte n'a vu nos morts. Parce qu'ils n'en comprennent rien. Il est quoi? Ils ont dit non. Yo za na problème na Bénédicte. Toujours insister boini. Bénédicte a qui na ngai. Na ça problème na Bénédicte, ça va qui leki na petite sœur na ngai. Parce qu'on est pas ba na ba ti Bénédicte o wa bolo bila. C'est vrai ça? Na Abigail Sunga Bisso, et cette explication, expliquer grande sœur, qu'est-ce qui se passe? Parce que là, dans mon que moi, grande sœur, c'est tout. Expliquer Bisso. Et alors, Yann, d'abord, premièrement, au Limbi Sangana, nous, pour un secret, on a gardé pendant l'année belé. On a boya koye bisabino parce que na bande komo na kezaki à niveau na ngate et puis na bande komo na ndenge ya koya ko choquer binoté. Bénédicte, copine Nangaï, que son nom repose en paix. Moi, na oyo boko la kaye Lauriane, moi na o Bénédicte a tike la yo. Papa na ye yo. Hein? Maman, yoka. Bénédicte. Papa, Bénédicte wana azana relation moko te na ye. Papa, na yebaka Bénédicte ça fait longtemps. Yebani. Tikangana silisa papa, s'il vous plaît. Abigail Loba. S'il vous plaît. plaît. Moi na boko la ka, moi na Bénédicte. Donc on m'a question sur ton lugar. Papa, papa o asala biso aventure. Au salabiso aventure. Aventure na salabi. Salabiso aventure. Na sala nini? Aventure na salabi. Tika Bénédicte na zemi akenda ko boko lango ye moko na. Non. Bénédicte alongola ka zemi awa. Maman. Alongola ka zemi. Té pour ton information. Pardon. Alongola zemi té pour ton information. Moi na wana ya Lauriane taboko la kaye. Non. Papa rinde yo ne mutu. Papa te pardon, ko tika na boye ngala mo nini sama. Papa la bana na ngai na ndo papa na yonde. Ariyo. Wana za leki na yete. Yo ça la confusion. Eza le Congo. Bakota eza leki na yete. Hein? Oh, yo me mêler sama Bénédicte, est-ce que Bénédicte non? Papa vous escroc. Aventurier. Zamba pinir yo. Maman. Baka mozo le beza so. Abigail. Zamba so camarade na nga kufa eza pona yo papa. Oh, maman. Tala, tika ko ba biloko ko. Non, nga négligé camarade na yote. Na pesa mbongo alongo la semi. Et puis non, tala. Bénédicte wana za inde ko na yete. Bayebanité? Bayebanité. Mais oui, je te dis vrai, bayebanité. Yo, on a créé des choses de pourquoi? Hein? Tika biloko sala wana. Eza ya soloté. Bénédicte wana bakombo ekokanaka. Non. Bakombo ekokanaka, ça leki na yote. Na biso vérité.
wana za leki na wote oh yo za tala Benedict yo bozaka na yo wana eza o ndeko na ete omoni makambo yo ozosala makambo yo ozosala ozondimela ngai te ngana zoloba no vérité olingi ondima te non tala boza na rapport moko te na Benedict wana oyebi ye te c'est quoi ça Papa Ri, on parle de la mère Bénédicte, Papa Ri, tika ko buka lokuta lo ko buka te papa nanga. On parle de la mère Bénédicte awa. Yo moko lobi ki copine na ye, yebe grande sœur ba yebani. Donc je vous comprends peut-être sous l'émotion je ba so bozo lo baté. Voilà non mki papa to luka to luka. Luka pas. Voilà non s'il vous plaît. Paris, on s'est mis comme un point de défaut pas famille na biso vraiment. Mona yo. Mona yo, yo sali copine nga kota ba beye pona yo. Papa ngelo sali ngai ndimite kala obi fasuna yo. Ate se mo na longola ngo. Na longola. Ndoka mo bala assassin. Yo. Papa bala tika ngai tika ngaba. Tala. Telo yani. Allez yo ndoki. Ndoka mo bali. Tala yeba ki papa. Non, c'est ça qui m'a excusé. Non, c'est ça qui m'a Pona bandeko baza na posa kotonga bandako na bango ya ba rêve na bango parce que lelo ki chasse zo fongwama. Pourquoi pas kotonga ndako ya rêve na yo nengo lingaka lupango mezala? Pourquoi pas oboma mbongo na yo na mabele parce que bilobi nini kozala te. Et surtout que les espaces sont déjà développés, bandeko mingi baza bandako a basi batonga courant mai makambutu eza kitoko makasi. Donc awa tozali pour ba contact nyonso bureau la biso ezali bongo na commune ya Lingwala. Avenue Kalembelembe numéro 256 botunika la flat hôtel Tenazia. Donc eza non loin ya commune ya maison communale ya Lingwala. Donc boye wana bokuta bandeko bazala pona kopesa bino ba explication lisusu bolingi to bobengi biso na nzela ya téléphone na ba numéro oyo bomoni totili bino na se. Chers amis téléspectateurs, nos terrains dans Maluku est disponible. Appelez numéro bomoni to lexi na publicité pour avoir plus de détails. Tina Negonayo, toyo moko sur place a to contacter biso poto aider yo acquérir terrain na yo. Otonga ndaku na yo, pourquoi pas obomba pe mbongo na yo, ndenge to bomba mbongo na banque, okoki pe ko bomba na mabele parce que na mabele ekozara et bana ko se multiplier jour après jour. C'est un conseil que tu peux Sarabino toujours dans l'émission de la vérité en face. Sinon, tozana Papa Henri, oyo biso na bino tout Olanda château nenga réfléchir biso mémoire. Papa Henri, une fois de plus bienvenue na lisanga na biso et to remercie lisusu mingi parce que aux biso famille na yo, aux biso libota na yo et au accepter lisusu kozonga lelo na programme na biso. Nini vraiment ezongi sur lisusu na lombango par rapport ya oyo to arrêter ki jour wana ko kende ko mona famille pour que famille ba luka ko sololana famille ya madame na yo pour ko kocha kimia entre bino mibale nini mimio awale la part oyo il fallait ça là déjà. Merci beaucoup. La PSV mbote na bino mbote pe na bato nyonso bazolanda biso problème nangai jusque là on a trouvé solution té et on a montré que ce qui n'a toujours na bino na ko kozwa solution na problème wana depuis tout ça là awa na zoni na ndako vraiment ça ne va pas madame nangai ce qui a na salon na kende na salon alongwe akena chambre na lande na chambre alongwe abimi même libanda. Mais quand même tant oiseau qui oiseau bimana na zo biseko non problème toza na ngo ezo senga to kutana na ba famille to solo là ba pesa biso solution parce que ngai na ko kene na bongo te ba yebango brusquement sans que ngana yo tozala d'accord na likambo to sala ko mais madame azoli ngo sentir nga toujours te alors ezo sala nga pas si vraiment na moni ke ngam moko so na continuer na ko bongo et trouver na solution te na moni na ya lisusu pas na bino n'est supposé bino karo nga nazo mener na kati ndako na ngai comme ça bon meka ko trouver solution bon convaincre madame na ngai
Et le gouvernement na ye, on a beau convaincre madame nangai, andima, parce que ça moi c'est nanga mana lingi makasi, kana so boya été, na lingi vraiment. Oh nyonso wana yaki parce que nazaki ignorant na yeba kité. Mais sikoyo tant to yo yeba kona likambo eza bon, faut quand même to bomisa kimeza. Mais madame azoli mako sentir ngaiti. Alors, bino na ye pa na bino pour bo sunga ngai, pour convaincre madame andima pardon na ngai na entre biso mibale après to que moment na ba famille mais tant to moment na ba famille wana ngai na ye to zali loba moko po a défendre ngai pa ba famille po ce que ba famille na ngai na ye to yokani te ba famille te ba yoka ngai te na vraiment na ye bosunga ngai vraiment. Ok, je pense que oza clair na discours na yo, je me répète na zongi sous les soucis ma trop mais na rominga rozon rarement mukie. Par rapport à ma conviction dans mon personnel, tu t'es dit que les balles on a faut qu'à continuer au Kabwana. Moi, je noté malgré que au Botina petite sœur naie, moi na petite sœur naie Koufa, on a yo au tikalika la logique on a que aux hommes on a raison moi au bon malibala bino mi balé. Juste, ngai na moi au bon malibala wana izati. Na mon elu gouvernement kabula bisoti. Na loba ki bien que nazalaka na petite sœur na ye baka kututeka za petite sœur na ye et puis c'était ya kisasa. Alors tant to liya longwe azongi kuna ngana ke service mission de service ngana ke kuna na ki okuta na ye bi kututeke na ya baza ba parenté na Bénédicte be na ye belo monte to sololi na ye abeterenga pe solo teke na za na leki na ngamo bu ya kufaka bu to komone Bénédicte no to sali foyer ti to yo koma na zemi mukolo moko ta betelanga kana petite sœur na ngai moko bu Bénédicte akufaka non abetelanga lisolo que non moi non nazobokola ta mwana ya petite sœur na ngai akufa mais petite sœur on na yeba katekezaka leki na ye et naka Bénédicte oyo tozobeta lisolo oui alors mais ngai siko nazo mwana na pa charge nazo vraiment kola mwana na ngai na bokola ki ko tangisa ba classe nyonso tu nazo mais siko ta en vérité oui ba na travers camarade na ye na reconnaître oui la même la fois passé tant que na lobaka oui nazo belo kwana mais mwana loba mwana présence moi sinanga ezati alors bino tant boteyi ngai nazongi mutu na moni vraiment na sala kilo moko et puis ça qui passe même na famille nanga même na famille na ye réaction famille nous anini parce que là quand tu nous parles que faut beaucoup na ye ya za na simano réaction famille nous baza pour yo que vous continuer les balles bon famille nanga famille nanga o ana kufa vous continuer ka comment famille nanga et vous allez contre ngai te vous allez contre ngai te parce que ba yebi que non na za suna moi si c'est akufa nde na s'engager que na moi si wana na balier bango bazaki d'accord et loko esembi bona solo dans la famille nanga na bisi bango non moi na kabona na moi si wana exacté na koluka kaka to bongisa na futa ba droit o esengi na futa na famille ya moi si po to continuer na foyer na biso ba mona ki yango normal siko photo luka côté nanga ça va siko etika nde na yebisa moi si yepe a comprendre nani entre biso mbale bongo to kine na famille na ye to expliquer bango pe o nyonso ba osenga to kobongisa po to za solution foyer na biso continue pour na lingi moi si nanga makasi na lingi ma photo za la nani mais moi si nde azoli ngo sentir ngaiti c'est ça le problème. Voilà, au fait nous sommes là pour ça. Vrai, je dois l'avouer que c'est le vrai problème au tokutani awalelo. Nous allons essayer à ko solana ye na présence na yo to talisaye biso to ya opanza mabala te. Je dis pas que tozo soutenir batuba na robimana ba bandeko ya basi na bango mais nous avons aussi vécu des histoires même dans la Bible même dans la Bible donc je pense que yekutu sura za place wana et vous allez plus mieux que mutu susa ya susu bogola moi na o Bénédicte atika comme vous êtes sincère vous avez reconnu votre erreur je pense que to meka to kotisa madame nayo to solana et puis total laquelle musique to sunga. OK. Maman Lauriane to bengishio awa merci une fois de plus ne moi accepté oya malgré to yebisa ki ote que au kuta papa Henri awa sur place awa mais biso to yebi ko panza mabala te to yebi ka ko sangisa tozo reconnaître que makambo nyonso papa Henri asali ti tokoma awa na esika lelo eza mystère ya Nzambe eza lokola ndoto mona ke bato mibale ya sali makambo na ti esali ke bokutani esika moko en tout cas eza eloko kosala nango te
mabe yaki mais malamu yiko ya na sima nango eloko biso to bengi so awa eza o comprendre que oyo papa Henri asalaki eza mabe mais to tika ko demerer na mabe te to banaka ko bame mabanga to comprendre kaka na minute oyo volonté ya Nzambe eza ke yo na ye faut continuer. Papa, excusez-moi. Nakati maloba muke. Ngana ndokyo. Ngana ndokyo. De soki na yebe kutu azana awa, mena lingi na koma na awa te. Ndoki ya papa o nda vandi kaka boy, ngana continuer relation ngana ye papa. Wona lokwa ngamo anipi aboma ngada boma ka leki na ngai. Je ne peux pas. Ngata ndingi na kozonga na mwa mbalo te. Omo na longo likuta no na bwaki ngo déjà na ndako. Nazaki na poste kuna tembo atana inza mo dona mona ete na misu na ngai te na mona ka ete. Ari, yo pena. Kola bana ngala komote. Babengi awa oyoka ba. Na koyoka mutu te na oyoka te. Oyoka ba mo. Oyoka susu ate osana na. Papa, na oyoka ba pona sa ngala sa relation na yo. Oyoka na lubango no ba oluba. Wana pa ko permettre nga pa oza liboma na mutu na yo. Oza vrai liboma. Nga liboma. Maman, papa, s'il vous plaît. Maman Lauriane. Avant d'apprendre... Sur le résumé, qui n'a pas samba belé, Harry. Yo, qui jamais qu'on peut mettre au commentaire les cigares, on a coûté un an, Harry. Sur le peut mettre belé, tu la samba belé, on a beaucoup la moine. Tu as dit, n'a pas été, on a comme papa, n'a eu ne papa, n'a yé. N'a sali boye, n'a moi, n'a papa. N'a souffert, n'a moi, n'a nanda, kuna ngai. Tu as dit, yo, mon connaît propre parent, n'a yé. Harry, tu c'est bon, tu n'as donc, non, il reste comme on était la mise sur la été. On sait plus que tout démon de Mozana. Au moment yo, na bomba zimu na bota, mais yo la vie na ngate. Na boko la mwana wana, soi-disant ya papa Ndoki. Na tika po c'était que yo za tata na. Na bomba zimu na bota, mais ngano e simba te papa. O mani ngana ari e simba te. E simba tata mukolo moko. Au cours permettre surtout sur la mais tout déplacer quand même papa Henri à sa société tout ça pour ça tout sur la nom qui mais tout misa quand même papa Henri tout sur la kimia papa Henri au tika biso mamuki hein zela s'il vous plaît zela au tika biso pour tout sur la bien en tout cas présence non peut-être au ça sur ma pour vraiment dans la canalisation dans mon kasi tous aura moi transition va après permettre sur papa Henri abima pour tout et merci. Éphésiens chapitre 4, le verset 26. Nous avons un problème, nous l'avions dit déjà dès le départ, que Zali, monstre, Moko. Mais il y a une chose qui m'arrive dans la tête. Je me rappelle, Jésus-Christ, tant funda, la femme adultère, Jésus-Christ l'avait dit. Abi, oyo asala no mabete, azwali banga, abamba mona mwasi oyo bozo funda kina kinumba azongisi mutune na se mais quand il a relevé la tête il y avait plus personne ya on azolinga maman na biso Lauriane na yebi ke ka eza makasi mais ce sont des situations eza prémédité te so tali ba séquence nango et salami na batam moko eza différent. Papa Henri a vécu avec Bénédicte sans avoir la pensée il y a une famille de Konaïm, il y a Naya Zali, tout et tout. Ils étaient dans des villes différentes. L'équipe Ndenge Moussoussou, bien sûr, et ce qui est une fatalité. Moutomoka Kolinga, Liwa, a souhaité Liwa ya, ils en dehors de la famille, tous les gens de la famille, Moutako souhaitant Wazati. Mais, Maman Lauriane a réfléchi, moi, Mouké. Azong Sanano, moi, réflexion, na sima. Asala, lokola yende aza papa Henri et ka kutanaki na mobali lisolo wana eleki après mobali wana kufi un jour ayo kutana dans une autre ville avec un autre monsieur mais nani coïncidence et salami qu'est-ce qu'elle peut penser? Je sais pas, c'est la pensée qui m'est venue na kati ya mutu. Et on a dit à maman Lauriane qui t'a quand on est dans ma case trop, je comprends la perte de la petite sœur, bah si monsieur moana ou yazaki yazaya mobali wa yeko bala yo sans le savoir. Mais c'est des histoires et salamine timuto abongisi ngote. Ils en ont ka ba bakambo salami dans la vie. Amekana ko réfléchir mamuke.
Et le souci la plus c'est que papa Henri a pour ça va communauté, on a pour ça. Mais kasi yem to même na famille na été. Mais yangona tozo linga na étage o ya za na escalier wana zali na étage wana niveau azali ezali kolo trop. Akitana na sema muke. Papa. Omoni soki papa Henri accepta ki même ta grossesse ali ki na biso, mais biso so na famille to nga toyeba papa Henri. Mais onyoso ngey komate. À cause na ye ndenge ya boyaka komona na famille awangani zemi ti leki na nga kufi toyeba ete ndenge yo sa ngana eto to kutana to balana. Pour ceux qui ont mobile moko qui responsable ya makambo na ye, mais toyebi e kazali leki mobile ya leki na biso. Mais nga vraiment papa en tout cas non kokati. Non kokati, non koka vraiment te na vivre sous na ndokyo démon to luka ko tubanda kala. Nzoka tika démon ngo ngana lalaka na ye na milaka na ye tina comme na niveau na comme na grossesse na ye kaka démon to lukaka. Donc on va na ri et alors quoi neti non mona lo quoi na ozaka na ba image mais non ici mati. Et si mati papa. Oyo kabiso na nukasi peut-être en faisant pour ce peut-être attends les autres mais oyo ka quand même papa Noël les gens au bâtiment bien to subino na wana. En tout cas pour le moment Mazolinga Yendakita, c'est elle qui doit descendre. Si elle ne descend pas, tout est bloqué. Merci, Gordon. Maman, le pardon libère. Oyeba kipe l'autre côté. Ndenge mwana na bino alongwa kiboma. Aye kotangawa. So kipe yepe amibatela. Aluka papa oyo te ou bien papa oyo alinga yete alingaki kozwa zemi te atiki boma ye po atanga classe na kotanga classe na yebite na famille na bino bopesa ki nyonso esengela keke bopesa mwana na kati na classe yango nde tango bopesa ki amoni ke kokite yango nde aye koluka papa yangani azalaki marié. Tango azalaki marié, ayebaki bien ki aza marié parce que ayebisaki ye ke naza marié. Ya ndimaki ye. Ba conséquence yaki mwana wana azwaki zemi leki nayo. Tango ye azwi zemi, papa ngo amoni ke responsabilité o ye aza nango ezali penza ke akoki jamais kozwa deuxième femme. Yango anende aye kozwa mbongo apesi leki nayo. Leki amoni ke moyena bimisa pe zemi ezate peut-être na koko kufa. Nzoka ndeli wape ezozela ye liboso. Ayebaki te. Nyonso ezali kaka mabongiseli ya Nzambe. Na ndenge asimi nzela ke ye pa na bino. Bino pe famille boyebi te. Mais tango ya komaki na zemi. Leki na bino nde mutu alingaki ayebisa bino ke nazwaki zemi wana a partir ya Kishasa ndenge na yaki na yango mobali wana yende mutu apesinga mbongo ya kofuta transport kokoma esiko kwa boyaki ifale afongola aloba ke zemi onga naza nango mukolo nango atikali na Kishasa bo soki tozalaki na camarade wana nde mutu ayebi mukolo zemi wana mais abombeli bino akila faute. Ezanano oyo wazana sa mabele tokoki ko condamner ete parce que mowe soki akufi ata zandoki batanga kaka kamala yo lelo tala ndenge makambo ye ko salema ya batama kisema ko batama ye aye ko zwa lisusu mission parce que Nzambe asali ke mission wana akende kuna po bakutana na yo un jour secret wana eyeba koyebana. Yango secret wana eye koyebana lelo yo ezali Nzambe. Wasali ke secret wana eyebana parce que soki pe mwana mwasi wana bino bo publia ka ba mariage na bino wana te. Ye mwana mwasi wana camarade ya leki na yo alingaki koyeba te. Mais Nzambe asali po amona ngo po ebima libanda oyeba ke mwana oyo ozana ye aza mwana ya papa wana. Ozaki ne sengo na libala yango wana. Eza pona malamu, pona mabe. Lelo mabe, eye. Oza capable ya kokota kati na motema penza kolimbisa ye. Eza eloko asali na kati aveuglement. Ayebi na ye eloko te abali yo. Yonde motoko sunga ye parce que zemi wana na mwana wana. Baza mwana wana za deja aza mwana na yo. Aza mwana na ye. Waza na libumu pe aza mwana na ye. Fongola nzela.
fongola motema na yo ndima ye ya koma nano epa ya famille na yo à partir ya famille nde bako kozwa décision to bozala na ye to boko kozala na ye te soki bango yo komisi ye kuna bango ba décider ke afuta biloko afuta ndenge asalaki abebisaki vie ya mwana na bino ndenge mwana atangaki ti ndenge ayaki na campus bambongo wana nyonso soki akokoka kozongisa pe kofuta pe kobalisa ye pe lisusu po babalisaka pe ebebe ekosala pe kitoko makasi yo nde okofongola nzela nyonso oyo eza mabongiseli ya Nzambe kokanga motema te kokanga motema te ata balobaka ke kolia na mwasi kolia na ndoki ya mwasi azalaka makasi me alimbisaka afongolaka pe moto oyo alingi bolingo wana ezipa mabe nyonso yo monaki yango e papa Henri. Merci. Merci Cordon pour la parole. Maman Lauriane, na lingi vraiment pour me un peu comprendre place qui nous biso zali parce que sur lingote ya mutu malamu lokola tano pona ye tolati pona yo banda mukolo zara awa tozoyoka pene yo zoyoka mais kasi tolingi comprendre eloko moko ke na vie mutasimbi biki ya okomeza Nzambe so wazokoma eba ale pourquoi azokoma okanaka teke un jour okutana na mobali moko oyo akobotaka na famille moko na yo mais komeli yo déjà soko lobi ozonga si mokolo basoki soki tokoloba ata basoki 100 mais na kati ya basoki wana moto ayebi reso zaka Nzambe motema ya motu etalisaka oyo motu azokanisa kasi kokosi pe poso atika kanda colère ezala na biti moko edétruit na kati ya motu so otuni minganga baoyebisa yo soko ofandi na kati ya kanda nayebisi yo okotikala kozwa esengo te na kati ya motema no obanda chaque jour korefléchir kasi même eloko kasi soko ozwi kanda oyebisi ye na boyi yo parce que ozokonduire nga na mabe aza na espace te odétruire yo tondimi papa asali mabe mais yo mpe ocomprendre ke Nzambe mpe azali na posa papa azwa responsabilité ya mwana azali na maboko na yo parce que pendant koyebaki te azalaki na yo asoutenir mwana na kombo ke mwana o mwasi na ngazobokola nazalaki na elongo ntango ozoloba ke nangi nabotana nga mayake musika donc olingi obota bana mibale o papa na bango moko mais onéglige yo boka ye po un jour ndenge okorepare vi na yo soki yo ozokoka kolimbisa te toi tu crois que ti okei kokufa otikala osala moninga mabe te na mokili seki na sa moi oti yo kokufa kosala su mabe te parce que soki oyebi kosala mabe c'est le temps pour toi de dire na limbisi parce que soki yo limbisi Nzambe mpa olimbisa yo biso tolobaka moto esengeli boteya ye botalisa nzela soki aboyi koyoka boyebisa Nzambe soki pe na ye tolingi teke na suko olobake olekaka na émission oyo libala no ekufaka mpo na émission oyebaka vérité non mais tolingi na nzela émission oyo oyekoyeba vérité oluka kala mpe lelo oza na kimia na libala na yo omoni ke biso nyonso tosangani totalaka motu moko tolobela mama Lauriane comprendre directement ke soki bato nyonso baolobelaka nga pourquoi nga nakanga motema moto akofacilité biso tâche ezaka yo parce que yo so okomi na famille to na nzela na tokomi na famille ekoloba mpe toboyi mobali oyo me yo olobi te nalinga ye nangi nabokola mwana ya leki na nga parce que leki no akufi me mwana tikali ça veut dire oraisonner leki na nzela mwana wana alors oyebisa bango na posa na bokola mwana abokama mosika te mama mibali tokeseni toza ndenge moko te tokoloba mpe kabwana ye ezwa mobali mais est ce que mobali wana ozwa mwana ozobokola ya leki na yo nde papa ozwa ye mobali wana koya akozwa mwana oyo ozangi na libumu abokole ndenge papa akozwa ye comprendre directement ke moto akotikela kozwelo charge wana koleka papa na bango biologique aza te c'est moto wana capacité ya obokola bano na motema malamu na bien na souci na pasi eza papa na bango mosu akoya même na histoire apamba yoka na famille na yo un jour bo discuter na rappeler bêtise ça ma famille na
Sous à coco ya pas lingi yo bina bali yo ndimi na boko la ba no mi balé. Mais est-ce que boso na kati un jour a betu le solo? Maintenant papa ou lisolo tikali ya bino mi balé histoire ya vie. Kala peste rutaka, ta la vie ne tambolaka, ta peste suka kale to ensemble. To kolisa ba na biso, nzambe paso na biso. Na lingo kita na mpeza na bondeli yo. Merci beaucoup. Ephésiens chapitre 4, le verset 26. Le Flat Hotel Tenasia met à votre disposition des appartements équipés de chambres et suites avec un confort moderne. Une salle de fête moderne pour toutes sortes de manifestations, anniversaires, fêtes de mariage, réunions et autres. Pour ceux qui adorent la restauration, il y a un restaurant VIP à votre disposition. Un night club pour les amoureux de l'ambiance responsable. Un service traiteur de renom. Et pour ceux qui adorent rouler en sécurité et en luxure, le Flat Hotel Tenasia met pour vous une location des véhicules des marques. Le Flat Hotel Tenasia se situe dans la commune de Lingwala sur l'avenue Kalembelembe numéro 256 à 2 minutes de l'avenue Libération ex 24 novembre. Merci beaucoup à l'équipe Nabichua Conseil. Je reconnais que la situation est vraiment facilité. Toujours sous-estimé pas si nabinoté. Mais toujours talaka mystère au nzamba sali. Soga zagi muto azagi banda ya libota na bino, on pouvait comprendre. Mais mystère au nzamba sali que muto wana ki ayaka ko se retrouver le souka na famille na bino, besika biso tozali. Je ne vais pas donner l'exemple à la Bible, mais tu dis que biso tozali à l'époque où biso. Si on parle de ta petite soeur, après ça ou pas si le lot est tagaye à petit quelqu'un moi. On parle aussi de votre mariage où papa Noël albaki maramno se salami ezaki prémédité. Les attaques que papa Henri ayebaki yo ayoro lingayo abala yo panaka yebi que oza grande série à moi la moi suis appelé ça mon maramno so papa Henri asali mabe. Dès le début, tina souka, ils ont des conséquences d'infidélité. Quand on n'est pas fidèle, il est tout dans la relation. Mais, au plus de retour, sengi, aux ongles, c'est même massima. Au kitamuke. Papa, au moins, ma cambo, yo. N'habite sur bino bozo, on a grandeur ni. Non, yo kaba conseil nyoso na yo ki. Na ebite sko bozo na dimension nini. Est-ce que pas so ngana zanango? Même pas so ba famille na nga ba yo ki. Est-ce que bino boyo ki ngo? Déjà, question na yana tout na informer bango déjà par rapport. Et si na ebisi bango, bazo au courant ya nyonso. O moni papa ri ninga zawana. So ka meko chaka pati na ye kaka pa biso. Boyo kaka songo mususu. Ba ko boma e penda ta ko boma. Yo mo nazo linga te nazo boya puis akama bete po leki na omo biso mbena leki na to ka défi mama so boti biso ka biso mi bali lelo na tikala ngamoko na tikali ngamoko muto abenga ya zate lelo na na respect na quartier muto ko tala ba leki na zali mais lelo na tikali ngamoko à cause ya papa oyo après cela lelo ngai na accepter muto abota na leki nanga donc au moment où on a été tout qui sans faute mais la minute où atabat ba eba lobi na ko kai souté po da na on a d'ailleurs que sous dans enfant na on raisonner ka événement na do raisonner ka événement do et ça la bien té même na ko kaka te papa en tout cas na na posa na posa relation et kufa na e kufa nga mo so na bi ke kufa bo famille na papa na on tala ko tu zemité na on tala zemité ce qui le loco likamo ce qui est bon maman qui nango na ebité na ngena za nanga ndi na zaki na ba imer mais na moment où na koti de loko mo be na mutu nanga donc na za isusu ngai ti donc na ko confondre na papa arrêté papa baza ba maman baza ba papa na yo ki mais pona salela ngo na ko kate même famille nanga vraiment na intimité tout que peut-être moi temps te question ko to ya tati papa nga makamba batana na olinga oli suté tant na boye loko na boyi kaka na boyi quand même olinga question na retour na yo olinga ipe papa Henri quand même na moi temps bovana yina olinga ki penza mobali na yo ningeza moi moi so olinga mobali no olinga ki vraiment
mais ce qu'on a ata la linga ki ce qu'on a minute na linga le soute na ko kapé ce ko linga le soute na ebité soit ya se kwisela nga Bénédicte ou bien sala nini na ebi na nga été lo nga na ko loba na ebité lo na na ko kati papa na ko ko vanda na été. Bon, chers amis téléspectateurs, je pense que biso to kati na émission awa to mikosolana maman Lauriane banda caméra de peur que to banda aussi répéter. Merci quand même na temps botali biso et tout le monde prochainement. Bye. Je suis docteur Pichotondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Babenge ba marié basi ba bili. Oh d'abord. Tamponi, c'est bien mon nyonso mon ami. OK, feti bonanga. Na si pas côté ni. Te Karim. OK, feti bonanga te. Na yela ya ba produit banda kala pona ba tampo wana. Savon d'ici. Pembe mwindu akosokolemo c'est sans problème. Ongengi. Avec Dixie. Toujours. La voix du peuple, oh, la voix du peuple, oh, c'était bien, oh. Vincent Chilouizi, étoile de la presse. La voix du peuple, toujours longueur d'avance. Les informations partout dans le monde. La voix du peuple, toujours actualité, la voix du peuple. Maman n'a